Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Salut et bienvenue sur MNG Radio 99.7 FM. Comme il a été annoncé, nous sommes le samedi 22 septembre 2018. C'est la rentrée de l'émission Rendez-vous avec le Patriote. Rendez-vous avec le Patriote, il y a Lelo Tokoyambela Bino Mutuya IDPS, partisan moko ya IDPS. Ndeika Kabino Boyebi ke Mboka na biso toujours traversé ba moment moko difficile, ba moment moko ya vérité. Et koye bana d'ici le 23 décembre. Donc tozali awa ponako fongola bino misu. Boyebi que 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord. Waneza Makambu, il y a télévision, internet. Ah, on a radio, tout ça, on a rendez-vous avec le Patriote. Rendez-vous avec le Patriote, ezali émission na bino ba Patriote, ezali émission oyo bino bokukiko intervenir bino moko bo tuni ba question, bo poser invité ba question, dengue invité azali na biso, bo poser ba question, à ko répondre bino yemoko directement parce que l'émission sous biso to salaka bolobaka oh non fallait poser ma question bon il fallait poser ma question biso to ko poser ma question sur tout bino a en émission oh to sali yango pona bino pour vraiment bino moko bo poser ma question directement na invité boyebi keza facilité ba invité mususu balinga pe téléphone ouverte mais ba misusu pe bazali kondima lelo tozali na mutu moko ya IDPS boyebi ke ba candidat presque nyoso tout oya minene balongolaki bango etikali IDPS na kati ya Félix Tshisekedi. Donc lelo tokoyamba Gimisho Owanzo ye mutu akozala na bisho awa lelo pona ko répondre na ba question na bino nyoso tout. Donc 01 64 38 54 68 ezali numéro oyo boko benga biso pona ko intervenir en direct na émission binomoko bo poser ba question après invité à répondre bino. Donc pour na kolanda émission vous allez na bande FM bateau bazali aux alentours ya Melun à 99.7 FM, vous allez pe na site ya radio MNG radio directement bokolanda yango kuna et puis na page na ngai ya Facebook ya César Ngadi. Donc mngradio.com na page nanga ya Facebook so bolingi botala ba image bozolanda ngo na page nanga ya Facebook après émission et kozala pe rediffuser na kleboaoriginal.com poto tinda bino bokota to partager. Donc tozali kocha loyembo ya mobundeli munene ya mboka na biso parce que awa na mission oyo tozocha kaka banzembo ya batu oyo babundela kamboka tokotiela bino bokechwa yambo na akila faute. C'est samedi 22 septembre 2018, c'est la rentrée de l'émission Rendez-vous avec le Patriote de César Ngadi Kleboa. Pour la rentrée 2018-2019, mon invité est Gimisho Owanzo de l'UDPS, la bouche autorisée de Félix Tshisekedi. Patriote, Congolaises et Congolais, tout fongola misu, ba valider bande kona biso. Lelo muto to tikali na ye, o azali maboko pembe pe motema malamu, ezali président Félix Tshisekedi. Biso tout za la sima na ye to soutenir ye, poto longa etumo to sali nango. O candidat to tikali na ye, o soti to fongoli misu te. Samedi au 22 septembre 2018 de 14h à 16h en direct sur la MNG Radio 99.7 FM Nakoyambela Bino Gimisho Owanzo Oyazali Mutuya UDPS Potolobela Makambo ya élection présidentielle ndenge bino moko boyebike ba invalider ba candidat nyosotu ya makasi oyo atikali na biso ezali Félix Tshisekedi tokoyamba Gimisho Owanzo
pour totuna ye ba question surtout stratégie nini ezali pour na élection présidentielle. Samedi bozanga te question tout beaucoup tout ne pas ya papa César na kozala wana pour na ko défendre pour dolonga pour na président Félix Tshisekedi. Ba question na bino nyoso tout bozali na yango bo hésiter te bo benga biso na 01 64 38 54 68 Gimicho na ngai moko toko répondre bino na mituna na bino nyoso tout. Rendez-vous pris ce samedi 22 septembre 2018 de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM. Donc à qui la faute boyoki bokechwa yambo azaku mituna à qui la faute ezali binomoko bopesa problème mais faute nyoso tu ya munene ezali pona Kabila Kanambe ipo azana pouvoir soki azaki na pouvoir tembele makambo nyoso tu tozo sibir angote donc bomoni Gimicho Owanzo a komeli biso donc a komi pour azalaki quelque part ndo sa eloko moko a côté déjà na plateau bato bazolanda biso ba ngomoko bomoni ke invité azali déjà nangai awa donc maman moko a bengi ngai tokozope question na déjà mais Gimicho a se présenté na nous donc bato ba yoka parce que nata na micro sur les bien ouais Gimicho. Bon, merci à toi, Papa César, l'invitation de n'habiter Tokutani Lisusu Awa. Et ça, l'itmalam, mingi, bon, on a remercié toujours, bah, combattant, bah, tout, bah, patriote, tout, bah, l'andarabiso, na radio, oyo. Alors, m'dé, tout ça, boye, nga, comme on a dit, Micho Wanjo, on a remercié, qu'à présent, bon séjour, mon président Félix Tshisekedi, au Azanakata, Belgique. Ok, donc Gimicho Wanzo donc obike actualité ezali makasi mingi na mboka na biso donc tolongolana nu mutuna et mama donc on répondrait après mais tozu déjà question na donc to répéter bato balingi balanda biso donc ezali en direct na mngradio.com et puis bato bazali aux alentours ya Melun 97.7 FM et puis na mur ya ngai ya Facebook na kombo ya César Ngadi po naza na ngomi satu mais bokoti na mur ya Facebook na kombo ya César Ngadi bokomona biso en direct donc po na kobenga bo bengi na téléphone eza fixe eza téléphone en Europe mobimba ndenge bo yebi téléphone fixe comment ofele o bengi na 01 64 38 54 68 01 64 38 54 68 donc Soroza Libanda au précédé na 0033 0033 1 64 38 54 68 donc neti mama oya bengi biso to zoye a lobana biso makambaza nango ya koluba. Bonjour maman. Allô, bonjour. Oui, kombo na yo et puis ozo bengi la biso wapi maman. Bonjour, c'est Dani Tsunami. Bonjour Dani Tsunami. Oui, naza Angela donc on a posé déjà question à Gimicho. Oui, Gimicho Zokayo, à Kamo Abi. Ah, Dani soit posé question. Oh, mais Dani est congolaise, peut-être Gimicho. Ah, on a droit poser question. Ah, bah oui, Gimicho, on a droit poser question. On poser question déjà parce que nous avons que tellement réseau Kata. Par rapport à Bambongo, 1 euro, Félix Azosing en fait pour l'élection. Félix a attaqué déjà comment 100 000 pour Bandima en fait pas zoyer. Alors le lot je crois on a attaqué déjà 100 000 Bandima qui a les candidats élection va tout ça va éliminer tout le monde Moïse Katumbi va éliminer Mbemba ou va tout faire va vendre côté espoir. Alors le lot Félix a comme côté 1 euro wana. 1 euro va dire que c'est $1 en fait et ça par rapport il y a propagande ou bien anime parce que elle a bimi ça déjà 100 000 ayebayi que après ou on a propagande ezala il fallait ça abongama déjà pour na mbongo ça la propagande mais pourquoi tu vois zo senga peuple au pe bazar ba page pour senga bomba 1 euro yango ngana question nanga Gimicho ngana tuna yango wana. Et puis deuxième question ngana tuna yo pe poza d'aide peut aux approches à Félix Tshisekedi ngana tuna pourquoi Félix na Kinshasa azali entouré kana bambila oyo bazalara o bambila oyo bazana na enfin ya mbila oyo ya plutôt ba président Kabila oyo azana en place en ce moment mais
Félix atambola na bambila kaka na kendaki conférence moko azaki na Béatrice na Monique azaki na bambila kaka bazo surveiller neti président est-ce que nde bazo loba pe aller en moko Kabila za ya solo ou pas ya on a inaeba malgré na mona za pe mutaide. Ok, donc Dani Tsunami, merci beaucoup et bon séjour na Bruxelles. Donc Guy Michowanzo a répondre. Guy Michowanzo na moni de tout l'ongolana ba question oyo après biso to kota na masolo o moni ke oyemba la mo ba bandio. Donc Guy Micho oyoki yo mo ba question répondre batu bazolanda biso. Bon, non, la première question pour Dani Tsunami. Au moni soki lelo présent sengi déjà $1 pour un symbole pour ba combattant tout ya IDPS bato bazo soutenir pour une élection. C'est normal les mututo a contribuer il y a un problème te pour même Minnesota ebi ko contribuer te ezala malamu te. Ozo comprendre yango sengi symbole pour to contribuer to banadea que lelo so présent leki to banadea ko lukaka déjà to mieux bakete ça pour IDPS d'abord tout ça la partie moko bo IDPS ya na mbongo te. IDPS eza biso ba combattant des photos bundelango pour que to longa to soirée ni ya ko diriger mboka wana. Mais ça n'a pas grave mon que 100 000 soit peut-être 100 000 mais IDPS ça ba donateur na bango bazali bato pe bazali pesa zo beta mutu moi pour na robunda to zo solution pour na IDPS et zo pouvoir on comprend. Mais deuxième question na zo bananga omoni makambo balobana bino ke o président Félix Alembo basoda naye basoda Kabila bazotambola naye c'est normal ndeto zabo eza vila ke eza normal ndeto zabo to na capitale munene soki yozo sala likamba to awa to na poto so ngo sala marche bato mona bambila ba accompagner biso na ba marche na poto bambila ba accompagner biso menjo atoyaka ko même bambila na awa même opposant so ba sala marche bambila toujours ba pour na sécurité pour na désordre ezalate. Ozo comprend pour na kata ba marche wana ba infiltrer pe ba kotaka ba koya pe ba bandio ba mbanga ba eko sa ba nini ba kolba ke cortège ya président Félix Mdesala Makambona yango moni partout il faut mbila likambuto eko événement o sa mana capitale mbila zalanika. Ozo comprendre. Et puis na ko ba ki azali candidat présidentiel au ba validé donc ata on a poto to monaka candidat oyo azo sala présidentielle donc l'état il faut appeler ça y est sécurité l'état mutaropé ça y est sécurité atamlano parce que aza déjà candidat oyo azali présidentiel donc ceux qui a eu les kambu et kozala na compte ya président oyo aza na pouvoir ba loba yé mutu asali boyo yé mutu asali boyo Guy Micho donc oyebike obandi na ba question donc na kansi Dani Bokombe azu et yanone ceux qui a Monique et kokité abengi biso neti batu mususu bazolanda biso soki balingi ba poser question ya IDPS ou na Guy Micho bo composer 01 64 38 54 68 Guy Micho a ko répondre bino en direct na émission Oyo Bozali Kolanda. Guy Micho oyebike batutu ba invalidé bango presque batutu oyo ya makasi ba invalidé bango élection to éviter ndenge za ko kende parce que Félix aboya ki machine à voter mais pouvoir et lobby que machine à voter faut ezala mais yo siko lecture na yo analyse na yo na lelo ndenge tozali awa analyse na yo ezali nini pona mboka na biso analyse nga pona nini na moni na biso déjà premièrement deux ba machine à voter au moni premièrement opposant mingi oyo na kolo ba opposant mingi oyo tango to IDPS to bena bango ke na transition sans Kabila baboyaki oza d'accord na ngai tango bakene to baboyaki tango bango tout ba yo no to kena ba élection IDPS to singa ki d'abord au départ to singa ki transition sans Kabila baboyi babio to kena ba élection tango baké ba invalider bango bon va se pela na malheur ya batute ozo comprendre et ça li biso batutu ne ba invalider bango ça biso passe vous comprenez na suka ndela suwe na biso nde tozabo tozoluka nde un congolais à la tête de pays to longola na système wana tozoluka na congolais à na pe to tika makambo ba invalider mais le kola quand même ba invalider bato wana ba valider congolais moko to souhaiter to landa biso tout to sunga na congolais na to soutenir congolais na poke akende liboso to longola na système wana na système to changer système to tika makambo te ba te
to langana nous congolais to tient lokola to yebi que président Félix Azan de konabiso ne to za boyi to yebi bana to yebi motema na ye to yebi bola mu na ye to yebi que nan ne mo nenga linga mboka na ye to pesa ina chance to soutenir ye nan to tika ma lokola mu chance ka bandimi mutu moko so biso tout wana sima mutu moko na si to zona biso solution alors pour biso moko to yaka organiser élection na ndenge mo ya malamu to bundana nous to lukana départ ya batona ba kende nan to soutenir mutu mo le so to biso tout toza sima ya président Félix so toza d'accord na likambo wana to soutenir ye abengana biso et sini nango biso mo to ya sa ba élection na condition moko ya malamu to ya sa to yeba kinane to koma na souci ya mboka po bato batani na mboka za na occupation to bundana nous to tala nanu ba gauche à droite to lokola ba valider to landa ye kana sima to soutenir ye alongolisa biso système wana ozo comprendre. Donc yo donc pour na yo d'ailleurs na profité na moni bato belé ba koti donc on a biso peke honorable Zakari Bababas azolanda yo apesi ki alobi que tout le monde est d'accord honorable biso pe tolobi ka tout le monde est d'accord azolanda parce que pour voir que bato nyo surtout balanda biso na moni président ya Viva la Musica bazé belé awa donc Mouchachino basé belé donc ba koti déjà baza kolanda biso na moni pe Fridolin Bokomo na Hollande azolanda biso na habité Fridolin na habité so ngo poser question ko benga na fixe Fridolin lingina lekiso na WhatsApp bon zila ka sozana dans une question à poser ou pas ba question bon zila kasimukie donc oyebi ke IDPS ezo tchabiso mutu pasi ya kosakana te omoni bino moko ndenge ba question ezokota donc bo hésiter te bo benga biso na moni pe bato musu ba komo benga nga na WhatsApp na ko poser ba question donc Fridolin boko moto longola o déjà mais so lingo benga Fridolin ko benga na fixe hein donc to ka o déjà ba question na fixe parce que nous en parlé de. OK donc posez question. Ben voilà. Salut Wanjo Gimicho. Ouais, salut mon frère Fridolin. Ça fait longtemps. Bon guérison dans mon qui déjà problème vous avez déjà bon guérison. Merci beaucoup Nanzam. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, ngala nalaki na une sorte ya sous question avant de poser question. Ngana tuna yo moko personnellement en tant que communicateur ya UDPS à niveau diaspora likambo oyo ya pasi na yo pasi nanga na rassemblement ekenda wapi to angol soute pasi na yo pasi nanga et puis rassemblement on n'entend plus parler. Bon, yo posez ma question surtout aussi si après il y a répondre sur Mbamoko. Merci. Non, bon, on a l'habitude parce que peut-être que Gogo Zoïtamine parce que tu Gogo OK. Que ça capare la communication de pour pendant 10 minutes parce que lui balon c'est un peu simple pour naïe bagaka et puis peut-être après parce que nous allons d'abino. OK. Donc merci beaucoup à répondre Fridolin. Merci beaucoup hein. OK. Alors bon mais monsieur Fridolin pour la question il y a pas sinon pas sinangai nasi lelo président Félix Batouana tout azana on a bon terme. Toujours tout le monde a ba réunion IDPS Batouana toujours sur biso na ba réunion tant on a déjà congrès IDPS Batouana bazalaki. Ba so moko na so gazate représentant nazali. Toujours ba bon terme président Félix pour l'instant azat toujours à bon terme ya ba opposant tout na bato tout azoye na ba contact azabo côté on a kutu bobanga te azamote mabe na batute toujours azana bango bon terme bazali bien. Les deux opposants wana bazana ibanamu bazana bango très bien rassemblement ba réunion bon moni président Félix ayaki azali na ba séjour awa ayaki kuta ba contact bani na bato azali na séjour bino mo boyeba ki rentrée scolaire et alaki a umena pe na kini nde to za boye azali na ba contact belé na Bruxelles calendrier bena ki chargé yango ayaki kuta na bato mais nde toza boye bato wana tozo rassemblement ezali tanga kozonga bino mo bomona sikoyo ke opération ba action à rassemblement bando sala na ndenge nyoso lisanga ba osanga na bato ali problème ezate. OK na moni Fridolin azongi le sous Fridolin. Oui n'a réagir parce que assis ça n'a réponse à m'balé quoi. Assis déjà. OK. Ouais Owanjo. Oui Owanjo dans l'ingina ba ceux qui yomoko na base ya situation mboka non nazo réagir là.
Naina yeba yo moko na base la situation mboka soko koyebisa ngai d'après yo ceux qui Congo est occupé ou pas à partir de là on va argumenter. Mais biso tout que Congo est en occupation. Hein? Yo tout na to biso tout que Congo est en occupation pour na domaine tout na Congo est au marché té. Na makambu nyonso ya Congo est au marché té. Yango to que Congo est en occupation, ceux qui pays mo est en occupation té. Mais to ko évoluer na mboko na temps to va na poto to luka to bongsa mboka na biso to luka solution to zandeka bomoko to zande na bolingo to lingana to nde to vandi lelo na mboka ba paya oyo to zupe ba maele mususu. Congo est en occupation na ba retour na biso ne to mona ba changement exalé belé. Soko mutu asali malamu te allez. To longoli to che mususu nde to zaboye pour l'instant Congo est en occupation yebi yango bien. Kitoko na sepeli mingi parce que j'espère. Ok, donc merci Fridolin. Donc Landa Bisoso Ozana Mutuna opposé. Non, je vais répondre parce que la Chilisina était de Konangai. Ah, s'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. Non, parce que na sepeli ndenge andimi, na sepeli ndenge andimi, kokatanga te, non pire kokatanga te, s'il te plaît, na so continuer, na répondre ye. Kokatanga te. Donc, na sepeli ndenge Guy Michel Lobby que andimi que Congo est en occupation. Donc, j'espère que définition occupation oyazana na mutuna oyangeza ndenge moko. Alors, bino vous vendez la France, tout en Europe biso soto wa, na éviter ceux qui pendant occupation hitlérienne na France ba élection salemaka. Ouais. Papa, tant au pendant na face occupation ba élection salemande to sabo lokola to bi bien qu'il y a occupation na Congo. Et là qu'on est là ba que la ngora solution ba l'occupation na Fidona. Solution de Konangai. Mais solution na politique ba que na loko malembe yango to doit accord à Saint-Sylvestre. Accord il pas dit to signer accord à Saint-Sylvestre. Pour to soukat. Et là on est accord à Saint-Sylvestre ba to signer na ba respecter yango te. Owanjo Nde to signer soit to ba respecter yango te yeba ke ba respecter na Nations Unies pas na carte communauté internationale ba salaki. Ba to zela jusqu'à ne tozabo na lobby tozela jusqu'à le 23 décembre total la suite aux solutions te. Ozo comprendre. Alors déjà dans Zela il y a beaucoup d'éléments où ils ont la kisaki beaucoup gagné loko moko te. Te wana selon yo ko bana lolo monte. Moni mutu ba kena neti na suka. To na ta on ndimi mais na lobby et loko tout pauvre même na France pour ba ça la changer. Et là on est là Mobutu utandima te ka kotika pouvoir. Mona lobby Mobutu kuto a une force makasi ko le kaye. Mais non na lobby Mobutu eloko tout ba kendela ngona kaina biki. Ozo comprendre malembe. Mobutu andima kita Mobutu andima te suka kenda kiti. On parle de l'occupation. Mais kasi na occupation wana pe kaka bato wana pe na lobby za mbula na mbula te. Ezali mais na lobby likabu na likabu za na suka nango. Mais dans le lobby, occupation c'est la dictature. Nous c'est un dictateur qui est occupé dans Mboka. Pour la fonction, nous sommes en Bambrizate. Alors, nous sommes malembe, tu rebimissé la porte. Papa, arobi marokenaye. Nous sommes en souka. Mais papa, nous sommes en tu signes qu'il y a encore à Saint-Sylvestre à respecter. Azoba na mon abus, azo respecter. Mais ça qui a respecté en côté, mais le quoi là qui a organisé l'élection, a organisé papa. Et au moins de toi, kola la kola. Mais na lobby kola la kola mukami ko les autres kende. En commençant par la machine à voter et les autres. Papa, histoire la machine à voter, on a au moins question aux autres une machine à voter. On a vu déjà que machine à voter ça négativité. Et il y a des négatifs et simbaté. On a bien déjà. On a vu que machine à voter au simbaté. Reconnaître l'occupation, mais par argument na yo ezana rapporté na makambo yo défendre. Na lobby na yo mais kasi yo par argument na lobby eloko ne loko ezana ngana expliquer que toza na occupation eloko ne loko kana suka nango. Ozo comprendre? Mais ceux qui suka na suka nango c'est que bino boko ceux qui sont dans l'élection, ils ont contrôler loko moko te. Ma papa, nde toza boye to signer accord à Saint-Sylvestre. Nde toza boye to yoka et le total le 23 décembre après le 23 décembre. Oh ekoya. Maintenant, il y a le bio, tu as 3 mois. Yo solo ba ati.
toza na 3 mois Fridolin na ku 3 mois resili na ngote yom to komo dit comme olo condamné olo ya pa na biso to ya na souci to lukana ye yo zo ya ko condamné siko yo za wapi mais congolais la sa position na yo position des anini position na ni on n'a pas besoin d'une élection oh faisons une résistance Owanjo Ok. L'IDPS est le premier parti politique Yamboka sur le plan population. Pour la nini, vous allez sur le plan populaire, vous poussez bateau na babala pour la nité. wana idée na yo eloko to avaba koma na niveau wana bakenda nango malembe makasi tozota avaba koma na niveau wana bakenda nango malembe baprépara yango basala yango ka lobi bolamuki teke papa lobi basala yango ka teke lobi to lamuki soulèvement populaire non baprépara makambo wana tout bapeye bele basala soulèvement hein. Oh, mais dans le bien, et que tu es comme ça, biso na souka, au moins mutu, tu as au PC Kanda Kotombo. Ok, donc Fridolin, donc ok, donc beaucoup se comprend, mais l'anda donc Tikala, donc Olanda ye azali mutu IDPS azo défendre Bamakamuna Bango, mais en tout cas merci n'appel nayo. Hein. Ok. Ok, ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Ouanzomoni ke babandi on a 200 km à l'heure, hein, donc au permité. Babandi pour mon ke makamba mboka, mutunyo surtout azana souci ya mboka. Mais na tuna ona no Gimicho. IDPS Félix par président Nango Félix azali ko boya machine à voter. Bon, siko yé azali ko boya machine à voter. Siko au pouvoir bazo compter na machine à voter parce que mukili mubimbe yebike bako tricher à partir de machine à voter. Siko concrètement eko lekandege ni Félix akoboya bango bakondima eko lekandege ni na lobby papa César et logo tunde toza boye. Et logo tunde toza boye ba préparer yango. Ozo comprendre. To lo bango ba lobby ke ba organiser l'élection. Nan ba biso na to biso pe to bimisa na candidat na biso to esa bango ke non to tondimi to ke l'élection. Bango ba lobby ba organiser l'élection. Loko ba ndimba respecter ba bi ba respecter encore à Saint-Sylvestre. To va été dans 3 mois. Je ba organiser l'élection te. To la tsi bango plan B na biso. Ozo comprendre. To la tsi plan B na bango na biso. Ok, donc tout le monde a nous, donc parce que machine à voter, bango barotika ya voter. Mais d'abord machine à voter. Bino bolingité, IDPS lingité. Bon, machine à voter, machine à voter, opposition na bozana na boyo kanité. Bon, tozona na moni muto net numéro na mon on dirait à benga biso na Londres. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour papa. Ozo benga biso wapi et puis kombo nonani s'il vous plaît. Bonjour César Ngadim et Joe Moubial en direct de Switzerland. Ok, Joe Moubiala, merci. Donc, n'appel Nayo. Gimicho, il y a IDPS Azali Koyokayo. Oui, bonjour monsieur. Je pense que intervention Nangaï et Kozala Kadote Ponaye sur le plateau. Au contraire, c'est juste une crise très grave de colère contre IDPS. Et si je ne veux pas peut-être m'attaquer personnellement à la famille du Sekedi, parce que c'est pas une famille que je m'attaque, j'ai beaucoup de respect pour la famille, mais politiquement, cette famille, comme on dit en bon français, ça nous emmerde. Est-ce que bien avant, à l'Obinaye, très bien, que le pays est sous-occupé, mais Bazo va jouer toujours na mo ya va jouer toujours na on dirait va comprendre na bango va monter ou bien va se focaliser juste par rapport na part na bango ya quoi embrouiller quoi merder tout un peuple de 80 millions d'habitants. Tout le Congolais souffre et tout le monde le sait. Mais bango Bazo stara makambo ils font la sourde oreille comme si de rien n'était. Comme si ma Kambongo est à moi, famille, na bango, le col vient na bango la banda, c'est de 30 ans, il y a opposition qui n'a rien fait, ba banda, toujours, ba bulo, komoko, il y
il y a qu'au distraire le Congo, peuple congolais. Maintenant, ça suffit, il faut quand même baser là, clair, il ne faut pas passer pour venir nous raconter des bêtises. Congolais ont souffrir, peuple a la souffrance, il faut revenir à la table, discuter sérieusement avec des gens compétents et puis des personnes qui ça vaut la peine. Félix Tshisekedi, je le dirais même en face, et comme je l'ai toujours dit, et j'assume mes propos, c'est une vraie merde, c'est de la peste, même pire même que la peste, donc ça devient quelque chose de très grave. Moi, je tiens des propos, pas injurieux, mais quand même, ça s'explique une colère intense aux Alina Katia, par Congolais qui ont des fois peur, peut-être ils sont dépassés par les événements. Maintenant, il faut ça suffit. Il faut les pays occupés, accord à Saint-Sylvestre qu'on n'a pas respecté, sans violence, non. Les pays doivent se défendre. Nabana mboka tout. Mboka neza ya Tshisekedi, mboka neza ya DPS, mboka neza ba Congolais tout. Unanimement, IDPS ne fait pas même les 3/4 il y a population ya Congo. Même les 4/4, donc tout l'immense majorité. Les autres pays occupés, il faut que les Congolais se battent ensemble. Il faut tout tirer je verrais bien qu'ils disent, qu'ils puissent prendre conscience sur ce plateau de Koranga César, à responsabilité nous attendons ce que le peuple congolais, est-ce qu'il serait d'accord de communiquer ou bien d'aller communiquer à son parti que la majorité des Congolais va voter Nini et nous allons obéir. Voilà ce que je voudrais lui demander si possible en ce moment. Ok, donc merci Joe Moubiala, donc à répondre, merci. Wana Joe Moubiala Moni Batutu baza en colère, donc ça tu comprendrais bien, donc il y a za contre l'élection oyo IDPS na Félix Tshisekedi balingi kokeli na mboko ezali occupé, donc okoloba na yini nokoloba nini azana colère za mboka za magamba mboka albi mboka ezali ya IDPS te mboka ezali ya batunyo surtout, donc azana colère IDPS ye pas banda baction na ya ça le roi ya lobby ki ya na colère ovandika na Suisse sur place ya zali ou bengi na téléphone za na Suisse na colère mais azana colère en mboka azana colère ya mboka yango faut ça la paix effort ya ko mobiliser ka batu ya ko enseigner ka batu ya ndenge ni un jour révolution yango ezate ko vandisa mona mission ye bengi mutu obandi ko finga famille Tshisekedi okomo ba ke non ça c'est pas bien. Ozo comprendre neto zabo souci na biso zena ba Congolais to sangana po to zana bo moko va bunda likambo bo sa likambo so bo sangani so bo zabo moko likambo marché mais bino bo zana bo moko te yo zo la famille Tshisekedi égale à quoi politique, c'est pas famille Tshisekedi ba ça la politique, il y a un certain muto à ça la politique ezali ba famille Tshisekedi ba biso ba zali ba ça la makaron intéressant na bango te. Et allo s'adresser na muto azwa ko baso sali mabe. Ozo comprendre ezateko le kakamba la moko boyo bandi ko loba o ezakanda mboka pe bafinga ba président kana ye kanda mo ya Joe Mobiala ngo plan elo ni yoso mona Joe Mobiala oni mtu asala elo ni ye Joe Mobiala ngo asala pona Congo soki lelo batu ba bimisaka batu za IDPS ozo comprendre soki lelo batu IDPS gangi ville ma batu ba bim mais loko tu bazo ke na ba bo sala ngo fo bo solo la fo bo yokana bo bongisa malama après bobu eza loko la bali ava bo beta ba na verser fo bo zama bo so malamu ya to finga na kabana eza na soto bani ko finga o famille Tshisekedi eza solution te biso tout za bo moko poto buto to lokandeni to kolongo l'occupation wana eza ko finga na te. Donc, sikoyo aussi ça qui était machine à voter et au salamate donc bango kuna balingi machine à voter ko lekanda geni papa c'est ça nde toza boso tokene ta baloja kuna bakata ko kombe tozongi kuna na ba mwanda tozongi ta ba mbanda kuna ba ozo comprendre na ba sanku sukuna et kura pamba ko tesate siko machine à voter ko makuna ndi. Oui, c'est César. Vous comprenez? Machine à voter, on a goûté comme à couper n'engagé. Tu veux bien que tous les pour les ça, tous en net aux arbres pour les ça, soit tu as 1000 machines à voter. Oh, ils ont la Kinshasa. Maman a tout basé ça, mais c'est mensonge. Vous comprenez? Mouté faut pas me mettre à souka, pas bon nous saler action.
parce que machine 1000 machines à voter et diriger 5 millions de Congolais to comment vous comprenez et que simbate bino mo to beto kenega na suka tito l'accès que après to bandi ko sa action bango balobi ba sala ba élection bino pe ba prouver bango que oui to ndimi ba sala élection pour to na changement pour bango ba kende to ko ba bango to bango balobi que oh so to lobi que lelo oh biso to boyko kende élection kaka bato to na ba en opposition bango nde ba koma ba ko trahir vous comprenez taba ese bino que toko via le baga que non toko ta parlementaire ezali na bato ba kendaki vous comprenez mais neto zaboye to zana bo moko et to traîne na 3 mois ya ko mo to za bo mo to za bena soudé to yokana to luka to bimisa bango na porte ba kende na bango neto force za te ko bandi so obengi mutu ozo finga wana ko finga za na solution te solution mo na ofinga te solution mo na ka fo bo sangana bo za bo moko ozo comprendre. Oui, donc Guy Michel Namoni au Tomboki, et ça m'a Tomboka te, ça m'a Tomboka. Mais ça tu as une question, tu n'as pas question, il te go finga mutu. Ok, donc tous on a Namoni mutumoko et numéro ezo uti brisala tous on a téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Zangandi. Oui, donc Guy Michel IDPS Azako Landayo donc mutuna na wezali nini ozobenga biso wapi kombo nonani? Oui, comme on a eu Séraphin Kachama, les propriétaires de la presse congolaise, et Nazali Kobengayo à partir de la Belgique. Ok, donc Guy Michaud, na compte IDPS à Zoyokayo. Oui, Moutuna Nangai Ezali, en tout cas, Nazako regretté, Nandenge Ndeko, Guy Michaud, Azako insisté pour défendre, en tout cas, la situation où Ezali, maintenant, Shonamboka, Ngai vraiment Nazali de Simakasi. Alors, na kozwa minute mingite et loko na lingina lobezali boye situation auto zoko passer na ngona mboka soki mutu vraiment ko insister pour une élection lobaka za na ba profit personnel to bazako profiter et loko moko to bazako tenter et loko moko moment oyo ezali moment même to ko lobela élection te parce que za makambo soni to lobela loko l'élection. Pourquoi na lobi bongo présence ya Kabila quand la République démocratique du Congo ezalaki deux choses. Un, ya ko balkaniser la République démocratique du Congo, mission na et ya mibale ezalaki que occupation totale ya ba Rwandais na tous les intendus ya République démocratique du Congo ba kota ba boma ba Congolais ba kabola Congo bango ba fanda ba vraiment occupation totale ya mabele ya Congo. Alors ba koti na minduki bakoki kobima jamais une élection parce que dans les contrats au occidentaux pe ba Rwandais batindi mission spéciale au batindaki Kabila la kati na Congo. Tokoki kokene une élection ya machine à voter ou bien machine à voter tete ba papier tokotika laka kolonga ata muke ba Rwandais te pe Kabila te pe Kabili mobimba te. C'est élection ya liboso ezekaki ya papier tolonga ki Kabila te babotola ki biso pouvoir papa na biso Tshisekedi akende ko prêter serment na limité toyebi yango machine ezalaki te tout balongola machine te tokotika la kolonga bango te balongola nanga te tokotika la kolonga bango te balongola dauphin na bango wana Shadari balongola ete tokotika la kolonga bango te soki tolingi mboka na biso za la libérer eza na solution moko soulèvement populaire ko telema kozwa minduki ko benga na ba Rwandais nyoso ko banana Kabila tina plateau ya se bakende pe to bandela makambo a zéro o ba bengete transition sans Kabila. Soki na transition sans Kabila wana maintenant soki Félix akoleka to ko beta maboko azali mwana mboka to ko bokela ba fleur to ko mona eloko moko te. Mais tant que le gouvernement ya Kabila ezali, tant que ba Rwandais ba fandi, ba koti na tous les étendus de la République démocratique du Congo, et loko moko IDPS ko sala te. To boite papa na biso Félix Tshisekedi azali mutu moko to linge makasi na kata République démocratique du Congo, pe azali vraiment mutu aza populaire. Mais tant que ba Rwandais baza na mbongo, baza na ba lobbying ya minene, baza na ba minduki, Félix akosala loko moko te. Boko yebi sangai tende ko nanga wazo ko kanga ko yebi sangai tende Félix aleki papa Etienne Tshisekedi. Aleki papa Etienne Tshisekedi ne loko moko te ni na connaissance ni na popularité ni na sagesse ni na intelligence ne loko moko aleki te.
mais papa était Tshisekedi asuka qui n'a pas porté serment na ye na limité na sans été mais Félix a kozwa na ye ba point na ye ebele na kotika na ko prêter serment te ba ko botola ngolokola mwana muke pona ko lia minute mingi te papa na ngai pona ko monopoliser parole te moment où ezali moment ya élection te oya kotanga élection na mboka na biso République démocratique du Congo azotala ba poste azotala azwa mituka azotala eloko moko atala ba glissement soulèvement populaire masasi betama ba peuple congolais ba telema ba bengana eloko ngala lingina lo bakaka yango wana ndeko tika ko insister na ba procédure wana na ebike ozamuta Félix nyoso o Félix akoloba yango ndoko landa ngana za koloba nazali katumbiste na boyebi yango bien papa César Nganda yebi Séraphin Kachama mais nazali contre na makambo élection nazali contre na batu nyonso bazali ko accompagner gouvernement en place ba kene na élection ezali contre na telemeli yango vraiment na telemeli yango soki mokonzi na ngai ako appuyer makambo élection ngai na telemeli yango eza procédure moko mabe makasi eloko na lingina loba yango wana et je vous remercie. Merci beaucoup ndeko nanga Kachama to landa pe réaction ya Gimisho mais Gimisho moni bato bazo benga bazlingi makambo ya élection te siko yo eloko nino ko loba na bango na minute ka mukie o convaincre bango que nzela oyo IDPS ezuna Félix bazui ezali nzela moko eko longola biso na boumbu na lobi bon moni ndeko na ngai na biyo lobi oza katumbise plateforme bokena sa na Afrique du Sud ezali pona bosa boke plateforme bosa na Afrique du Sud ezali plateforme na yaki nani e bo discours ya Katumbi yaki nani e poto ke na élection ozo comprendre siko ba invalider yo komo lo ba na biso ke élection esate yango lokola ba valider Félix élection esate to ke na soulèvement populaire non neto za bo soulèvement populaire wana ba préparer yango papa eza kwanga te to la mungi na tongo ko kwanga non neto za bo lokola toza na 3 mois lokola bango batwana ba lobi ke ba lingi ba élection ba Rwanda ba ko kota mboka partout ba kozala mboka neza ya biso papa ba Rwanda ba kokende ba Rwanda ba leki biso ne belete biso to leki ba Rwanda ebele poto boma ba to bimisa ba Rwanda za jemuke ozo comprendre ba Rwanda ba leki mobu ba Kabila ndenga za kwa na leki mobutu na population te mobutu azali na peuple na sima bazo landa yetu jusqu'au aujourd'hui ba doit regretter mobutu mais mobutu atika pouvoir ba Rwanda ta ba kotilelo ba Rwanda ba lime pona ko bima ba kotika mboka wana biso tout on a besoin soulèvement populaire mais le quoi ba lingi élection to sangana nanu to sangana to zana ba moko to bana to kenena bango likolo après bango to longola bango donc IDPS donc on a eu donc Félix Tshisekedi a regagné l'élection mais neto sabo bango ba lobi que majorité ba lobi que pouvoir ba bi to organiser l'élection nde ba lobi ba respecter accord à Saint-Sylvestre ba organiser l'élection to yo ke la bango soki ba organiser te soki ba respecter accord à Saint-Sylvestre te bientôt le 23 aussi là nango non mais bango ba sûr ba bi ba organiser l'élection na machine na bango a voter machine bazana 1000 machine à voter miso moto bi que machine wana c'est impossible machine à voter les gars na mboka mo mais kala petango yé Kabila lekaki azali na machine te donc a gagné sa machine mais neto zabo yo moni lelo soki opposition au moni na 2011 na 2006 opposition to zaki soudé plein ndenga ko zala boité mais lelo opposition bazo kutana basolola bazana bomoko balingana po ba bakena ndenga nini to bimisa mutu wana na pouvoir OK donc Guy Michoto longolana mutu mo azana lina azana attente allô. Oui, merci encore, grand prêtre César Ngadi. C'est moi qui reviens à la charge, Joe Mobiala. Joe Mobiala. J'aimerais juste une précision. Donc, je n'ai pas tenu de propos injurieux dans la famille Tshisekedi, qu'on se comprenne bien. Mais ma colère s'explique pour nous politique, il y a Mboka Nangai. Et ça, c'est très important que nous déconnons dans le plateau. Zongo neti aza porte-parole ya ba orchestre te ça c'est il va porte-parole ba orchestre soka zo ya nango awa na plateau na yo qui s'abstiennent ya ko ya na niveau wana biso ta na niveau ya mboka na biso ba koko na biso atikela biso tout ngai yo na ye na ba to wana tout azo ko représenter et c'est très important à zongo na niveau moko ya sérieux ça ba orchestre ya mutu moko te ki aye ko défendre nani tako bozala bandeko na yo momoni balongoli bango na nzela zwa mayele c'est-à-dire que
na yope ba kosala la même chose. Je reviens à 2011. Moi personnellement, j'ai fait même des bandes et yo alobi ki na sala le côté pour na mboka. Na sala ba bande pour na soutien à papa Etienne Tshisekedi pendant que beaucoup de personnes étaient aussi hostile na papa na ma beba yebi ndenga sala pe. Mais nous avons eu le courage, même la diaspora combattante, résistante, tout, là qui derrière Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Soutenant qui est. L'autre frère qui vient de passer avant Gaïpa Lobby a présenté qui moi banani na yesugi na CNZT na limité. Ce n'est pas ce scénario-là qu'on entend de tout un peuple qui est déjà brisé, qui est déjà martyrisé, qui est donc barbarisé, donc ça à un niveau que personne ne peut plus supporter. Donc, à expliquer, qui Congo l'État français, il y a Mukena moi lingalo na zoko ba mukepe. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a un problème, il y a toujours un discours, il y a distraction. Oh, par contre, ce qui a Mayele, ce pays-là va profiter à lui et à tout le monde. Ce qui a moins popularité, on ne refuse pas, il reviendra un jour, na charge Mboka, démocratiquement, s'il a la chance d'être élu. Personne n'en disconvient. Mais, dans le moment où, comme je l'ai dit, si je ne sais pas, à vous comprendre, on a besoin de se mettre ensemble, trouver une stratégie, même ce que et si la Kakana Kabila, on a Moutouana, les Alibomana, c'est aussi la nanaye. Mais, ce que la chance à vous populaire pour l'instant, démocratiquement, on a répété encore, s'ils ont la chance d'être élus, ça ne nous dérangera pas de applaudir et puis ça continue. Qu'ils ne nous prennent pas pour ses ennemis, mais c'est une façon de s'exprimer au Lobake. Ça suffit de ces bêtises-là. Moi, Moubia, j'ai fait beaucoup plus de choses que ton président actuel qui vient d'arriver sur 2 jours, 2 années au Yébié. Moi, j'ai commencé à faire des choses avant même Papa Tshisekedi, Azala opposant. J'étais déjà opposant à Poto. Donc, il ne m'apprend rien du tout. Peut-être que je n'ai pas eu la chance de travailler dans le côté Mobutu, mais dans le côté artistique, côté culturel, j'ai eu aussi la chance de me faire connaître. J'ai beaucoup fait pour le Congo. Même composé à moi, Nzembo Moko, na Congo et la culture congolaise, c'est déjà pas mal. Il faut déjà commencer à accepter des petites choses pour accepter des grandes choses. Donc, c'est là où je me répète peut-être qu'aux jeunes Israéliens nous ne sommes pas contre Bango, mais nous voulons nous mettre ensemble. Longa même na liste wana ba élection to sangana biso nyonso bomoko to luka oya zara moya ko bunda to bunda ensemble libaya na ya ko zongisa, personne n'est contre ça. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui dans l'émission de César. Je ne suis pas fâché, mais j'ai une colère qui s'explique, comme disait Ségolène, qui a tout son poids na kati makamambo kana biso to tika ba théâtre ke ba muso ba bengani bango yozo ko sepela so que moni papa Tshisekedi ça qui cérémonial a présenté qui ça nous a pas fait plaisir. Si tu penses que moi je me réjouis de cette image, c'est une honte, c'est une humiliation pour mon peuple. Okay. Tu penses que ça nous fait plaisir et que le répéter ce scénario, mais dis franchement mon cher, réfléchis bien sans haine, je dis sans haine ni méchanceté, mais je ne veux plus revivre ces scénarios-là, c'est trop. Ok, merci. La majorité des peuples les signalent à travers cette émission à César. Merci beaucoup César. Okay. Et la émission vraiment bien que va comprendre l'émission dans le bon sens, pas dans le mauvais. Ok. Merci Moubiala. Donc c'est le but, il y a émission Monitoti Karabatuba Loba parce que ça émission moko centricage donc mutazo benga pas na eto ebité place azo benga mututu azana droit ya ko s'exprimer et plutôt féliciter pe ba invité oyo ba yaka na plateau parce que ba invité belé ba boyaka donc oya na plateau ba bangaka téléphone ouvert mais Gimicho ayaka kaka ce qui to bengissier ayaka donc il faut quand même to féliciter Zali
preuve ya démocratie na yemoko pe na kati ya parti o azo défendre boki micho donga na zongelio do parce que to moni ndeng bat bazolo baba lingi élection te to komi le 23 élection salami Félix Apoli ekoleka ndenge ni mais non ekoza la gagner à cause à Apoli donc to lubi siko Félix Apoli donc Shadar ya leki ekoleka ndenge ni na lobi biso na ekoleka ndenge na biso tout ebi ke Shadar akoleka te. Ah d'accord, donc on a biso de tout ça. Biso ba congolais na changement pour tout le changement. Nandenga normal à kolekate mais après mais batu bako sala ba makambo na batu pouvoir. Papa César. Donc ministère il y a intérieur eza bango moko, seni eza bango moko. Na lobi Papa César likambo eza na sukate. Era na suka nango. Ozo comprendre. Likambo na suka nango. Au monde to Guy Michoto kenega direct. Donc pona yo Moutaro gagné na soukeza Félix. Ah, mais ce que les autres tous biso tout tous bon moko basali élection normale la condition moko matoche bango pression pour machine à voter to bi ke ba longola. Mais oyebi ke élection ça normal té, ça ndinga normal té. Ce que baluki désordre pour ndé to boy. Au monde donc désordre de quota, donc les 23 désordre de quota. Basa bata désordre, basa bata désordre, bazoluka désordre. Alors le gars bazoluka désordre to be ke na 2006 président Bemba Kanyaki. Na 2011 papa Tshisekedi Kanyaki. Na 2011 papa Tshisekedi Kanyaki. Na siko toke na tozo kenda na 2018 a tozana bango a lokola bazoluka désordre biso pe désordre ngo il faut te préparer na lubatu. Ah donc songa na comprendre yo donc bino yo na donc IDPS ezo mema parti au pouvoir na ndenga bazolo bazo mema bango ti ba mema bango na suka ti ba kosuki sa bango so ba monike esuki bati makambo yo o batu bazo kanisa après aller UDP c'est passé en action. Oui. Alors, mais ça n'est pas ah, ok. Donc, baron balingi élection bino boko boya te so boyi baron bazo raison. Donc bino balingi élection bokena élection. Na suka sikoyo do tango ezala clarté de communauté internationale mo na batutu ba mone allez. Eyindi. Ah, non mais cassé Guimicho. Il faut ça la clair, il fallait le bango bandaka la Guimicho. Bango basolo ba ki to zana na mutalobi ki on a organisé élection. Bino moko bozane bo posam sur basa ki on a basai d'accord na élection. Avant ba valider bango. Basaki d'accord na élection, bazoka toke na élection, toza candidat. Ah donc yo ndongo zolo ba bato yo ba longwe lelo ba changer kazaka parce que ba longoli bango. Ba invalider bango. Or tant ba invalider ki bango te, ba bandoke na élection. Bandoke na élection comme ah d'accord. Na bina ko bandoke na élection. Si vous avez validé par rapport à l'élection, pour la même moutou na souka, faut que na oh ya lingil, pour te dire que parti au pouvoir bazaba des autres, bazaba luka des autres quand na kat na mboka na biso. Faut te mettre que na bango na souka. Tu peux te dire que so to bito oh les machine à makamona tout bazo kosa biso et te dire que zala na ngote. Mais ton ndi makapa na miso moko to lingi. Po bango ba suto suki sa bango. OK donc IDPS et yebi masolo o yego sala na suka. Donc tozo asusu mutu mo na moni. Benga biso azo benga biso. Plabe baloba ngote plabe baloba kate jamais ba kino ba na plabe o le kana telo ba ke plabe mais ba contredire bino. Plabe baloba ngote ba bomba ngona na kata motema. Allô bonjour. Allô papa Sezangati. Oui papa kombo no nani ozo benga biso ape s'il vous plaît. Oui nauti ko benga o kala mingi te awa Serafin Kashama nazaka na mutuna moko na lingina tuna ndeko. Oui. Mutuna na ngai ezali boye. Na yo kinde kwa lobike bango baza na posa ya kokende na batu tina suka. Oui. Alors mutuna na ngai ezali boye. Soki maintenant nanga alongoli machine à voter. Ba une élection que Shadari a gagné. Réaction à bango et Kozalanine. OK, d'accord, je vais répondre. Donc ndenge bato bazolinga machine à voter te ndenge Félix pas lingi machine à voter te balongoli machine à voter. Donc ba qu'est-ce qu'on a élection de sa machine à voter. Nasuka Félix Tshisekedi Apoli. Donc les kandengeni. Papa, ce tout le monde qui est Nasuka pena président Félix Apoli na machine à élection qui est dans centre tricage. Vous savez que Shadara ça surtout que ça Congolais au bon sambo katondimi. Vous comprenez? Pour nous tous le changement muto au bon changement au départ ya ba Rwanda tout à l'heure muto lobi ba Rwanda ba longwa. Ye to luka. Ndoto luka desordre te ebi que Shadara ko lekana ete to ebi que ça ba je ba luka bazo maintenir mboka na biso na désordre. Ba question bazo tuna que ya ndeto za boyi Shadara za populaire na mboka na te. Eza question popularité, ya question que to bongisa mboka ba Rwanda ba longwa. Vous comprenez?
bango mode ya na kati kutu ya majorité baza ya kobebana bayebi ke Shadar muto aza incompétent koleka na ete mais siko yo siko zo ba ke Shadar exemple azo pesa mais toka nanu projet ya Shadar yango ozo comprendre toka système yango alors neto za botebi ke Shadar aucun jamais koleka yo mona pe président muto aza président de la République aza sanctionné na communauté internationale pe muto na bolexé sur président. On comprend. Alors on dit tout ça, to bande konanga, to lukato ça. Au moins même tout ça, soulèvement populaire, on a préparé un haut. Obi combien de fois babenga batuwa to soulèvement populaire. Boba congolais belo matin. Bozo le to ba le combattant bande ko benga ba marche awa lelo. Tout ça combien en France awa. Obi ne nous soto bengi marche to ko même pas 2500. Bova nanda ko bokima mais so ba bengi likambo photo lukato to telemela to préparer na to zana bomoko likambo to za bomo to lukana solution ndeni to bimsa ba Rwanda wa bino bozo mona ka IDP pour ne bi ke parti ko bimsa ba to ko lo bana ba congolais na Kinshasa bobi mais ça IDPS ozo comprendre alors to ke na bango na to préparer batuwana to préparer to yokana so le lo IDPS ba bibobi ma MLC le lo ba bibobi ma ozo comprendre nasi ça scandale on comprend. Alors net tout ça veut tout préparer tout le gars boposa ba yo kanana ba ke na ba ona na ndenge ba ma limba ke na ba ona suka après plabe ba lo ba ngote plabe ba ko ya ko sabino na plateau boite o to ko sala bango ba contredire bino obi bango ne ba za makase alors to bunda to kanana ba boposa na biso ba sangana ba sana loboko ba za liloba moko to za na boyokani to za na boto tika makambo ke non yo mo conscience quelque chose tout na nda ko no bi ke Shadar ko le ka jamais yo mo pe ba biso ba bino kende ko photo Shadar te ata ko bato ko tu ba tie na majorité ba bi ke muto assez compétent et ça ce ko ba so sakana na biso alors to za na bato ça ba opposant na biso ba politicien na biso ba yoka na baza bo moko baza la soudé poto longo sa Shadar ba soulèvement populaire ba sala ngo pe avant ba sala ngo faut likambo ya po sala ngo. Ozo comprendre malaboni basango batusu bazobima biso to peuple moto bangaka mais so le to signer ke bako longwa mboka neza ba Rwanda te papa ozo comprendre mboka bozo insister ba Rwanda te ba ya mboka na biso monene to tika mboka na biso lelo to komo mona bande na biso ba komi kufa lelo so to bandi ko zonga na mboka na to bandi ko telemela makambo wana mboka ko changer tango ba combattre ba telemeli ba makambo tout le monde m'a moutu belé changé hein ozo comprendre so lelo biso ba congolais to bande ko distribuer makambo te bozo benga na téléphone mais so le to so benga exacte que to lobi to fing to yokana to za soudé to za bomoko ba Rwanda ba ko bima so ba to lobi que ata ba Shadar so bi to voter te ba voter na bango Shadar te mais ça c'est que to kena bango na suka nde ba lobi ke ba organiser élection bino mo to so mona na télé pour les ça ba na 2000 machines à voter Congo ça munene courant coûte ça difficile alors nde to ça boye moya ko lobi moya o sabino zata bino mo yo mo yebi ke eloko na simbate on comprend papa c'est ça. OK donc Guy Michaud naza na question moko witaki et pas ya waza banga na Hollande pour aller le aza empêché à accompagner ki mwana na ena ba côté mo moya benga biso zate alobi na ngai na tuna yo mutuna oyo atuni yo ke Félix Tshisekedi azali vraiment espoir pour Namboka na biso. Oui, Félix Tshisekedi. Alobi donc alobi na ngai soki yo lobi oui démontrer biso que Félix aza penza espoir Namboka na biso. Mais na lobi hein soki neto zabo soki Félix aza espoir Namboka na lit oyo ndenge papa Tshisekedi ke mutatirel ko maintenir yango ezali Félix Tshisekedi. Alors to sous neto zabo aza espoir azana souci ya mboka ponga nene beli Félix Tshisekedi président Félix azana souci ya mboka makasi so azalaki na souci ya mboka te to koma na niveau oyo te na ba makambo de to koma mboka ezalaki déjà mboka ezalaki rien mboka esekendaki déjà na maboka ba Rwanda lelo pression oyo soki lelo Félix Tshisekedi azobunda président Félix azobunda te mais les a dégâts ozo comprendre. OK donc namoni Fridolé azongi lisusu na éviter donc Fridolé azana kanda makasi pour alobaki vraiment qui alobi na commentaire donc Guy Michaud c'est n'importe quoi donc Fridolé donc Guy Michaud azoka na mokili mobimba oui azoka allô en tout cas na yoki ba intervention ya ndeko wana ya Suisse et puis na ndeko oyo Hollande wana ndeko ya Hollande a posé question wana eza vraiment eza centre ya makambo quoi question ndeko ya tulba oyo yo to pesa Guy Michaud sika sikoyo
Au moins, le problème, tous au Anjo, tous les bataba génération, bistokola, tobotama na deuxième république. Tant que tous les magambuto ils ont les cas, question baso posé wana, soki, opesa explication soki nani. Félix Azali vraiment espoir il y a peuple congolais et ça n'a tina monene ndeko nanga soko zo comprendre on a évité parce que j'ai comme l'impression que ngana yo to vivre dans la planète moko mais tous on a la même définition makambuté ouais mais tu comment on papa parce que nazana j'ai rien contre Félix nazana problème attends moko naï en tant que individu mais en tant que homme politique Nazan a un grand problème. Félix, il représente peut-être un espoir pour l'UDPS, pas pour le Congo. En tout cas, par rapport à tout ce qu'on a moni depuis IDPS depuis il a commis qu'on dirigeait IDPS. N'a pas ce exemple, Moko. Je ne le juge pas. On a argumenté sur les faits par rapport à Oye Lobami. Qu'est-ce que toi tu penses? Question le bosso. Namakambo Babaki a faux diplôme. Argument na yo ezanini. Qu'est-ce que lecture na ezanini na dossier wana? Bon, et puis paraît-il yo tikala na lina répondre balmo. Mais fidèle de yo landa biso balamoko ah donc oza nanda côté moi doza un peu na décalage. Yo landa biso balamo na téléphone. Voilà. Bon, makambo ba diplôme balobi, oko répondre. Mais ben ndé toza boye, omoni ndeko fidole na ndenga na bindeko fidole. Omoni question wana ndeko fidole tout ninga ngana moni yango za regrettable. Pour fidole azava bazape ba bi voisin bi quand même bi famille wana. Ndé toza boye za lokola fidole la ti chemise na yo, o singa ke chemise na nga eza Versace. Ozo comprendre. Ngana lobino ke chemise na yo eza Versace te. Mais nga fona na chemise yo ezo la que eza Versace pour na prouver que ça il y a solo que ça Versace alors que mamba diplôme on eza nango faux débat fidole ndere so bi ko za kino au moins ko mamba lokuta pourquoi na 2000 tu dis mamba na te na tu yo to binga pe na lobat pourquoi na 2000 ba pesa biso argument wana te na Félix a qui député na 2011. Ozo comprendre aleka na même kaka ndenga kotsa na députation ndenga leka ba critica été lelo na présidence ba yebisa no mamba diplôme ya faux débat président fidole ndena ebele yo kutoko lo babongo te ozo comprendre po ebi Félix bien na ndengo yebeli yo ko lo bakena ndenga na ebeli yo ko tuna question na to bengi na phone wana tuna ba question mo malamu no répondre et a faux débat yo ni pena moi le roi non yo lingi siko ya tunako ba question oyo simplify yo tuna ngamba question yo ngana ya makasi pena ko yo ka malamu po fidole abi fanyo na malamu ozo comprendre baza côté na fidole ne to ça bon dit papa tcheke la kota so moi na été on comprend alors ne to ça bon ça faux débat au moins siko piège yo koti to ça na besoin de changement to ça besoin ba rwandais baza distribution na makamobo au faux diplôme yo ndimi angopé yo ko tout dans plein na plateau au Félix mamba diplôme et ça bazo distribution obi bato wana basala po ba distribution so to esprit yango soulèvement populaire to luka yango wana ozo comprendre il faut to ça boboko so yo ndimi pena que tu ça bon moko te na makambo les distraction baza ko distribution ba bike bato balinga ke lo bobino pe bolingi et alors quand ba bino bolinga musique na masanga yo ba ko bino to tia diplôme yo quand même obi président Félix yo ko tuna question bon côté fidole et ça nga pas si mo comme commentaire en chumbu bakambila munda lobi trop sentimental na débat oyo donc a monique donc sentiment za makasi na débat mais neto za boy ngai na neto je ngai na muta président Félix na boy ngote na zena za na oui na za mutu na yena na neto na za ndena ebo na epona kuna zo kumisa président Félix na lo tozo bisanga sentiment na kumisa ngai ndena ebo na kumisa ke pona mona makambo asalaka et se pelisa ngai ezo ke na changement alors neto za boy yo neto bo fidole question tout ninga pena fois na ngai yo mtoko ya kutuna mutu pa lobby anata la commentaire bo skizenga William Kayembe mbe ya lobby tozana tamoko ya unité donc il faut to sangana donc opposant oyo ba valider ba tunyo il faut bazala na simana parce que tozali ko panzana parce que ba misusu bazala ki wana bazala ki pour lelo balongwe ba komi contre élection a lobby tozala na unité ceux qui bandimi wana donc tocha maboko na muto azali validé. Oui. T'es parole, mais donc pas tout évoluer.
Oui, zoa parole, zoa la parole. En tout cas, le problème, oui, ok, mais la réaction ya Wanjo, ça n'engage que lui. C'est-à-dire qu'il parle en tant que membre et à parti politique. Ngala sa membre à parti politique. Je parle en tant que Congolais. Vous comprenez? Et puis de deux, tout qui a côté la Makambo na cadre ya invalidation ou valider ou valider parce que déjà bateau nyoso tout oyo bakendaki na kati ya bateau wana ya élection déjà baza ba collabo parce que tout son kaka na base wana kaka ya likambo ya mboka eza occupé même besoin obeta ngo kara soki Wanjo alingi to pesa ba preuve ya makambo tozoloba on va lui donner des preuves, mais Togo Salongo Boté. Zomona, tant que la seule Makambo, il y a poser aux questions, il y a au prophète Batu Soki et Félix Azali espoir pour la Congo. Mais ça dit beaucoup de connaissances, on comprend les questions, les a passées. C'est pas une question contre lui. Moi, je te parle que personnellement, j'ai pas de problème. Moutouyo, le mot dirigeant Mboka. Ça dépasse tout. Il faut le point moko boye aux à la présence que non na éviter quoi. OK, Fridolin. Interview bozo discuter na yi. Batu musuba mona keneti asa garçon moko yanke mutu moko boye n'importe quoi. Mais ngape na yibi na ndenge mususu. Vous comprendre? Donc Guy Michaud longola ba sentiment, zala objectif, joie ba critique soko ke na réunion parti na yo opposé à ngokuna boluka moyen. Ce qui Félix Azalaki vraiment un homme politique. Alingaka ça la partie Boussoussou, na combo Boussoussou. Pour la battu, balandaye attend qu'il n'y ait pas d'étiquette à papa. De toute façon, parti on a pesagi à yété. Donc, les lots, il y a débattu aux salawana pour la gaka défendre parce que vous allez les lots, membres et parti wana. Donc, évitons et on s'en amalgame na makambo, il faut que ça amalgame té. Invalidé bango là invalidé bango surtout le cas qui n'est pas élection ça la seule qui bien et pas un peuple moi je parle en tant que Congolais et donc dans un côté on peut pas tout dire dans une mission 1 heure 2 heures boy mais ceux qui toujours le banayo ça là yo rappel makamususu il faut elle peut comprendre au-delà il y a banani il y a cliché à parti politique au yozalinango Félix Tshisekedi moralement alors ça la preuve il y a une grande personnalité politique qui est Mokawana. Et ça c'est yo so wanga ngo makambone za solo mama ba diplôme wana. Et bien pourquoi on va invalider moi je m'en fous que va invalider parce qu'il y a ça le choix naïe. Bon ça le choix bino. Mais tant que ça l'émission toujours le banayo en tant que Congolais toujours discuter cause à chaque fois l'attitude il y a défense il y a ko le barabata fingi mutu basali boué ata ba fingi mutu c'est pas ton problème. Yo prouvé biso que ndenge bozo le besa bongoté. Quand makambo te zaboye donc papa César yo kana yo lobi nanga indena lobi. OK, donc Fridolin, merci beaucoup na intervention na yo. Donc merci beaucoup Fridolin. So lobi critique ya président Félix na so boya te mais yo mutu ofani zo kinu obi bambakini. Ozoma ke makambo neza mensonge. Yo piège bata pouvoir ba tcheli biso basaka n'esprit na biso yo retourna ngai. Alors ngana ndena za bo Guy Michaud na moni topé mandambo topé matocha donc njembo ya Olivier Chimanga to lembi. Salut et bienvenue sur cluboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. Vous allez coacher la bino émission moko na sala yango depuis kala na lingi na zongi la susu ba version ya émission oyo ndenge bino moka boyebi ke na cluboa original tout ça la émission ya ndengi na ndengi donc yango na zozong cette émission oyo bon botala yango. Bonjour maître. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci. Les droits des étrangers, c'est le sujet
que nous allons aborder dans cette émission. Donc, j'aurai plein de questions à vous poser. Donc, d'accord, donc on va commencer par la première question. Maître Emmanuel Schliemann, que pensez-vous du droit des étrangers tel qu'il existe en France? Vaste question. C'est un droit qui est très juridique, évidemment, mais aussi politique. Et c'est un droit qui s'est façonné au long des années, en fonction des gouvernements successifs qui sont venus en France. Donc c'est vrai que c'est un droit qui est très particulier parce qu'il y a vraiment souvent le contexte politique qui vient ajouter soit plus de laxisme, soit au contraire plus de dureté à ce droit, selon que les gouvernements veulent donner des signes aux électeurs plutôt de sévérité ou au contraire d'ouverture des frontières. Donc c'est un droit qui est très évolutif, très changeant, assez neuf aussi, donc beaucoup de jurisprudence. Et c'est un droit qui est très, très important, très complet, très dense. Vous voyez par exemple le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Bon, c'est quand même un gros pavé, donc il faut le connaître. Mais ça n'est effectivement que le code, puisque en plus vous avez la jurisprudence qui vient se surajouter à ça. Maître, j'ai quelques questions précises à vous poser. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le regroupement familial? Le regroupement familial, c'est la possibilité pour un étranger légalement installé en France, donc dans toutes les formes, évidemment, et en respect des règles en usage, c'est la possibilité pour lui d'accueillir sa famille proche, c'est-à-dire son conjoint légitime, et ses enfants mineurs. C'est un vrai droit qui a été façonné évidemment par les textes eux-mêmes, mais aussi par le Conseil constitutionnel, qui a été validé par le Conseil constitutionnel en 1993. Avant lui, c'était le Conseil d'État en 1978. Donc voilà, c'est un vrai soutien, c'est quasiment un droit de l'homme, en tout cas pour moi. D'ailleurs, c'est aussi dans les différentes conventions des droits de l'homme, ce droit est mis en avant, et souvent les jurisprudences s'appuient là-dessus pour valider des droits. Maître, quelle est l'autorité compétente pour statuer sur un regroupement familial? L'autorité compétente, c'est le préfet, qui va avoir 6 mois pour répondre à la demande qui lui est faite. Et alors après, il répond positivement ou négativement. Si après, de toute façon, il n'y a pas de réponse. Guy Michaud Wanzo, donc invité Nabiso et Alelona samedi 22 septembre 2018. Rendez-vous avec le Patriote Oeza émission Nabino Banamboka. Bozali na possibilité yako benga na téléphone yako tuna mituna Nabino Moko en direct sans tricage bato bazali kolanda. Donc bo félicitara bato ba ndimaka exercice wana yako yaka po ba yamba ba question na bino parce que c'est pas facile bato nyoso tout bengaka awa ba lingaka telelo tozali na Guy Michaud Wanzo, la bouche autorisée de Félix Tshisekedi du président à IDPS azali ko répondre na ba mituna na bino nyoso tout oyo bozali ko tuna ndengi Fridolin Bokoma bengaki Kashama bengaki na Suisse Joe Mubiala bengaki. Donc ezali forme moko ya démocratique, forme moko ya démocratie pour na peuple congolais. Donc tozali biso na biso, donc tosala yango na ndenge ya respect ya batunyo surtout toyebi ke mutu mususu akoza na kanda parce que kanda ya mboka ezali makasi na peuple congolais. Donc mais tozala quand même na bomoto parce que kofinga koswana ezali natina mokote. Guy Michaud tozongele liyo po tolobela rencontre tomonaki na Bruxelles ba opposant tout ba kutanaki po bopoza ba bandoko lobao papa Tshisekedi pe a son âme papa abandai kola le sabiso pongia ba bébé mais tomoni bango pe bazongeli kaka ba système ya kokutana na kokutana but penza na intérêt ya rencontre wana ezalaki nini Guy Michaud? Na lobia on a moni rencontre bazali tozoluka ba bopoza ba kutana baza na boyokani baza na bomoko baza pe na bolingo ya kolinga mboka na biso po il y a quelques d'opposants bino to aroya lelo boye tango komi ba pese mbongo alandi mbongo ozo comprendre et bele ba trahisa papa Tshisekedi au moins papa Tshisekedi to tika papa bato place azali et la place ebemene la limoli monnaie ezali za na paix et za teke to papa Tshisekedi ando prenez-vous en charge
biso moto ko biso ya congolais to ngaka facilité ndeto zabo il faut biso ndeto to ça ba opposant na biso ke baza na bolingo baluka ndenge nini ba libérer mboka wana so bazo kutana boza esengo mingi tozo ba ke ba défaut ezo na ba défaut na ba ezo lungwana bazo esala batu malamu ke biso toza boye toza biso na biso tozo bomana biso na biso ka tozo swana biso na biso to lingana ennemi ya congolais zaka congolais ye moko ozo comprendre likambo ezali ndenge toza boye soki ba valider mutu moko biso tout ozaka suma moko le mutu wana pe okena yeke ya ko changer ndeto abo lelo bo moniteur lelo biso toza na combat congolais to na magamba politique to ndolanda ngote lelo to komi quand même fort lelo ba combattant na sirena ba combattre yawa makambe belé était biso na éducation makambe belé to ki négliger alors ndeto za botoza na bolingo neme congolais za neme ko to na pe na biso to na bolingo te biso na biso ka tozo bomana na 2000 makambo le bo motuna ngai mamsu zo benga botuna na 2001 so to sala makambo mais pas so to mona na 17 ans to moni yango te ozo comprendre lelo ba mamsuba ba question sur ozo tuna ozo benga pena ozo tuna na 2000 po ba ke lelo na kati na 17 ans Kongola fongoli misu na makasi papa tozana na bolingo ezala kwa na kati ndako na ndako na bino boza 6 muto ayeko beta boza na bwana ndeko na bino moya makasi so moni ba ko bundisa yi bino to fe bokote lai ozo comprendre mais biso ne toza biso na biso toza toyoka na to miko sanano tozana na bolingo nanu tolingana mutu moko akende nanu a dégager mutu biso toza na sima ezala teka ko yima po mu misusu ba yake pa mutu ka po profiter zo mbongo asala boyemani non toza na bolingo totika bifinga wana ba keso pe so bolingo tuna ba keso moya bolingo to kokuta na wapi neto zo ba leo na France so tali communauté na biso pena association ba congolais munene ozala ke lelo mutu akufi obote lelo likapoto tema mboka na biso ezala na ngote neto mona ba pays mususu so le to mo ba Mali ba ka bande ba bango bazotonga ndao na bango bazotonga mboka na bango bazocha mboka na ba courant bazobongisa mboka na Mali mais ya biso ka so moni mutu boye oye ko bimisa ke intelligent intellectuel na yo obo obiyo ko bimisa ngo komi ko n'importe quoi non to bongo to yokana nanu soki yo na mayele oza muta mayele yaka na mayele na muke o yanga na zona ngo to sangana to bongisa mboka oza comprendre lelo muto to so mona ke batu bana simane c'est président Félix akokufa wana pete soka to tiena et ça sera to za simana ye to benganisa Kabila kende système ba Rwanda wana elungwa eseli mais bino bozo ya ozwi na téléphone ovanda ndaku na po lekana obengaka mutu po finga non ozo comprendre surtout bino ba doso benga ka biso tuto na bino ba milieu musical alors bino bo koma sima bo koma osonga siko ke biso ne to ba porte parole ba musicien non yo mayelo yo nango yaka nango yo vanika na ndaku po koloba elo mo sala rateka ovana ndaku po koloba na koloba yaka la kisa yango to bongisa mboka na biso toluka totika mboka ezala malamu ozo comprendre so lelo mboka eza bien biso to vivre malamu botande bandeko bazo kufa bandeko bele bakomi na pasi mboka ya na pasi na domaine nyonso to na eloko te neto salia ba Ethiopie ba tele kuna konda wa Ethiopie mais lelo so tele Ethiopie lelo aéroport Addis Abeba et tellement nanchilité ozo comprendre bo to lingana nanu to lingana biso na biso kaka biso na so na communauté ka ko finga na ko tonga na ko swana yo leki mais so taliban lelo congolais ba l'échec dans le monde des biso ba congolais ozo comprendre boya to yokana to sangana to yokana to tika mabiloko ko finga batu na nini o comprendre. Ok, donc Guy Michaud a sengi lisanga to sangana to tika ko finga to tika ko critiquer bêtement donc na moni lisusu na habité ce qui yo sai Fridolin ni Fridolin allô. Oui ngadi. Fridolin na moni yo lelo olali vo mai depes. Mais non, mais tout comme il que Félix Kayem Tatikali, donc Guy Michaud a sengi, to sangana poto, to tindika Félix a gagné victoire. Mais Pilo, je m'excuse, mais ceux qui sont en école, besoin ok, mais Naboïté, Nabi, ceux qui sont en école. Dans une école, section commerciale, maths physique.
bakamataka bana match physique na commercial batia na classe moko te. Pourquoi na ngolo babongo batu basangana keza batu yo bazana makanisi moko déjà ceux qui ont makanisi moko te toko sangana te parce que le problème est simple les gens compliqué te batu mususu bakomoza makambo lokola ba problème moko privé eza privé te na moni onja asali alubili kamoka ma musique wana je sais pas s'il parle à qui mais je me sens pas visé mais je veux répondre na mukil oyo mutu na mutu azana musala na ye mutu mususu azana misala c'est-à-dire qu'azana différentes professions ça existe mutu mususu mona azana ni aza cordonnier aza menuisier donc eloko ezaka na kati ya mutu yemboka ka mutu ayebi yango kolobela mboka etalaka identité professionnelle ya mutu te. Donc on doit arrêter à ressortir l'amalgame na place likambo ezalité. Il y a des musiciens engagés et non engagés. Donc ceux qui les musiciens non engagés, à l'objet l'objet comme mora mboga, bon le banque non ça non engagé. Non, c'est un citoyen. Citoyen, ça veut dire que aux amutu ya mboka wana makama mboka wana est allié directement. Tu n'es pas obligé aux la parti politique pour le mboka na yo. Non. Pas du tout. Yango ponanga, conclusion ezali siko ponanga. Vraiment, il faut classe politique ya sike botama. Ba parti autour de mono tout. Ebunga lokola MPR. Ebunga. Ba to sika babima. Ngala ko senga wanjo alingi mboka na ye parce que le fait d'avoir écouté la muto azo leka na télé na ba émission à parler sur un parti donc la base alingi mboka na ye. O wanjo sala parti politique na yo, ngala o soutenir yo. Papa. Vous allez tout faire dans la IDPS, par ma candidature au salle maté. IDPS, INC, Babylone, yo surtout wana. Na ko senga ba jeune oyo, bazala besoin ba la parti politique, ba bima ba parti politique wana. Ba luka ba sanga. Papa wana omoni makambo yo solo ba, omoni lelo makambo yo solo bozo zonga sabiso sima papa. Ndeto za wana benga tuna ba question mala makambo komo loba déjà, okomo solo mama ba. Ndeto za boye. Et ya lokola yoka kaso yo solo ba maman solo ba na biso na moment toza makambo sa parti politique te na moment toza sur na parti na moment toza na besoin to benga occupation toza besoin to sa parti politique oyo kaka ezali boko rétablir yango alors nde toza bo o wana ezali ya te yo sa ba sala papa ya na sens te. Alors nde toza bo ba parti ka toza na bango ba IDPS ba MLC ba INC ezaka batu banda osala yango ba bongisa yango ne ba parti wana ali ba fotaka mutu so yo na boulot na yo malamu ba ko voter yo ba ko choper place so on a besoin changement ozo zonga c'est ça sous parti pour Kabila vanda sumbula na mbula papa toi na tawana te biso ba parti ka toza nango ba IDPS ba MLC ba tout ça là ba décider wana yango ka netro telemelango pour ata yo soko sala eloko mutu na suka ya nango te. Alors to zongeli pe ne to tangi parti moko to monaki pe kuna na Bruxelles ba misusu bazalaki te notamment to monaki Fayulu asalaki programme na ya bimisaki programme na kuna azalaki tendre te envers bato bazalaki na Bruxelles kuna tubaki bango donc ezalaki Fayulu ba ekartaki ye na circuit na bango ou comment nde to zabo biso moni congolais tout à la boula muté to zoaka place à mabe to tiango liboso to comme ça grave. Ngande na ebeli Fayulu na président Fayulu Martin Fayulu na président Félix ba bon terme. Basaba na mboka baba congolais ba koyoka na nde souci na biso liga départ. Basa na bomoko ba yoka na base etotika kozwa mabe poto gravise yango ke non yango yo pesa ba butu makasi. Totelka na 3 mois oyo photo za na imiter pena malamu. Po ya ko benganisa ba Rwandais wana. Et à tel que je pega bolamu ke président na kutana na président Félix na président Martin bazo solo là bazo bandeni pena ke bazo sepela ba ndeni ba benga na Kabila alors totika ba plan ba bloko ko zwa maka non ngapo na ngai na kutana bango na vana na ba na mona ke baza bon terme baza pena bien soudé. William Azongi Lisusu, William Kaemba Lobi, Guy Michaud Azana Kanda, Bozomo Nazana N, Vomate, mais Azali ko défendre Mboka na ba parti politique ezali déjà à Makasi pour nako bengana Monguna Azali na Mboka.
Gimisho okolo bani to monaki na kanisi olanda actualité to monaki Justine Kasavubu aza opposa monene azaka kuna na Belgique parce que tisiko pe to mona ka ba mibal mutu basala ka politique kuna pe eloko mo ezo le kate Justine Kasavubu asali ba ponaki na diaspora asali gouvernement oyo alobi penza ke non gouvernement oyo ekosala tupa e benga na kanambe kuna kada do Kabila na pouvoir yoza yokolo bani bon moni pona maman notangi Justine Kasavubu bokolo bakombo na ye kombo na landa ba popo maman na mingi makamne sepelisa na ngati ozo comprendre ali mbisa exemple nde nazabo ali misanga place na makamne pena na chango pena ka mingi te na sepela pena na landa pena makamne pena mingi te nazo atako landa pena makamne mais asali parti ne kasina apprendre yo asali parti tazana asali gouvernement alobi neti gouverneur neti ministre ya diaspora azolanda makamba diaspora net ministre intérieur azolanda makambo ya mabe ya kuna ya mboka lokolo apande ngo so na komi na ndaku na Holanda ngo bien ozo comprendre na Holanda ngo loko apande nga pope na mapropos na makambe bena na ndango mingi te mais ndenge ni siko tango bato bayaki na Belgique kuna ba Félix banani bayaki ya zo opposant munene azala kuna mais ndenge ni ba bengisa kiete omoni likambo opposition go bozo kosana ozo comprendre et omoni tozabo mututo akoma ndenge ni toko sana te omoni opposant mi ba Justine Kasavubu mwana ya premier président ya mboka na biso aza opposant makasi depuis omoni tozabo papa César tozo so na te tozo loba tozo solola omoni tozabo ye ba poids lourd to bibango ozo comprendre ezate ko vaninga na ndaku no olese mo na nini olamoki na tongo ye obengi olegi na internet lo wa YouTube koma nango fele okocho lobi ba biloko non mais yo ba poids lourd tanga na ba poids lourd oyo monike to yo lobi to yebi bango menga sikoyo permettre bato ba yeba bango wana pona ba Congo ya pona biso ba Congolais nde na zobisa oke makambo ya moko to saka na ngote nde to aboye communauté na biso to na passe mboka za na passe souffrance za na passe to luka bato bopoza basangana otika no ba aventure ozoko basanga ma tozana na moment ko sa gouvernement na te mboka na to zuite ozoko ba occupation na to bengani ba bato ba Rwanda wana te yo zo sanga na mutu yo sanga wa pande ngaki mutu zo asali gouvernement mbo ngo zongwa ozoko ba papa c'est ça totika na makambo to lika bopoza basangana basala bo gouvernement ngo eza bato bazana na poto awa bazana makambo na bango donc mais loko bato parce que yana lobi ndeto za boye wana eza ko distraire ba ya distraction bato bopoza to fo basangana bavanda baluka ndenge nini bakobengana kanambe ozo comprendre totika makambo yo ko bablo to sala ya bien to zo souffrir mboke kei domaine tout ça to telemite mboke sila bon to za bomoko to tika ko refe vous comprenez mais donc oanzo ezali occasion moko net nazu ozamutu ya IDPS mais ndenge nini batuti lelo bazali kokamwa ti lelo corps papa Tshisekedi zonga te hors période moko gouvernement wana bimisaki ke corps ezozonga ezoleka makambo eza nini omoni corps ya papa Tshisekedi no mobobi ke dictateur wana bakolinga ngote omoni Kabila ndenge za pona corps wana basinyaki babandaki ba démarche ba corps wana ya ozo comprendre car les mêmes batu ya Kabila balinga corps wana zonga te mutakende ko bisaka bababi ke corps wana soke zongi eza départ ya Kabila ozo comprendre pour mon papa Tshisekedi bande ko zonga na Kinshasa batu banda okota na doute mais lelo officiel ba simno ke lelo le 22 papa Tshisekedi na 15h avec outa Bruxelles qui tana corps Tshisekedi nasi population tout ezali banda nasi congolais na kanda wana tout mukolo wana nasi kanda makokende ozo comprendre yango balinga penda ke korwa balinga ko wana ezonga te alors makambo wana soki lelo Kabila kei nde tozo kende na makambo yo bientôt korwa ne kozoka na wana nani ozo comprendre soki lelo balongwe tozo bunda to bunda. OK donc tozo mutumo azana ligne. Allô Allô oui bonjour madame ozo benga biso api kombo nana s'il vous plaît. Comment on a Mukendi Zali, nous avons à partir à Bruxelles. OK, donc Maman Mukendi, Owanzo Azoka. Voilà, bonjour Papa Owanzo. Bonjour Maman. Voilà, nous avons à partir à Bruxelles, dans Zali Nanga, politicien, mais nous avons la société civile, donc des gens qui passent le temps à réfléchir sur ce qui se passe au Congo.
Donc, au plus on a la diaspora de 1, tu as vu que la diaspora est votée. Donc, ça sert à rien côté de la diaspora makéléné. Moi, j'ai juste besoin de savoir, est-ce que Moussa Salma sur le terrain, au niveau du fichier électoral, qui est le substrat des élections, est-ce que le fichier électoral les a dit contrôler? Il y a eu des enrôlements sans empreinte. C'est-à-dire que va passer par mon carte d'électeur sans qu'on passe à la empreinte. Maintenant, est-ce que on va voter. Nous savons très bien qu'il y a eu beaucoup de morts à l'Est et beaucoup de morts au niveau du Kasaï. Est-ce que Batouana va remplacer ou pas? Donc, c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus que ma discussion, à savoir ma diplôme, il y a Félix ou autre chose. Ça, c'est secondaire parce que regarde le président a diplôme T, on compte sur les conseillers pour la Moussala. Donc voilà, ce sont des sujets comme ça qui sont beaucoup plus importants. Donc je veux savoir au niveau du fichier électoral, est-ce que vous avez la contrôle Nango? Est-ce que enrôler sans empreinte Boye Bango? Et donc voilà, dans la diaspora il y a beaucoup trop de distractions, ça c'est pas important. Voilà, c'est là ma question. Ok, merci Moukajou et tout. Bon, ok. Ma diplôme, moi, bon, le vote, tu peux voter, tu peux voter, donc, diplôme, moi, présent, Moussoussou, tout le monde va diplôme, tu présent de toute façon, diplôme, tu sais la rater, ça, donc, entourage, n'est-ce pas? Il y a même si il faut débat, vous avez au moment moi, pour dire ça, Congolais, présent, distraction. Aux autres bandits, tous ça, tous ça, na boyo, tous opposition quand nazo senga na batu tous a soudé. Le quoi bandimi qui va valider président Félix. Ceux qui pas valider, ceux qui biso l'opposition ton dimi. Après tout bandi qu'on landa makamba machine à voter, tout bandi qu'on landa ba carte électorale. Mais répondre maman benga, lobby est suivi zali na makamba ba fichier, makamba zali est-ce que Félix azo IDPS zo landela makamba na makambo avant suivi zala. Yeba que faut boyo bilona opposition boyokan. Vous comprenez? IDPS a kokende yemo côté IDPS faut basanga na MLC, IDPS faut basanga na SID, IDPS faut basanga bon moko après bango tout, bato ba kubando chawana bango ne bando landela ba makambo wana, ba no pesa rapport. Ne basa boyango moni lelo président Félix azaki na Belgique awa, bazali na contact tout azo so na opposant nyos. Vous comprenez? Puis azo kende na Kinshasa, azo so na opposant. Na tout le monde a toujours président Félix azo landa opposant partout pour que basuru la base à bomoko. Et ça c'est tout le Rwanda tous en bomoko opposé à soudé pour tout le monde la kanambi. Mais ceux qui opposé à soudé tout le monde la ça la jamais. Pour net aux arbres ben filtré ba après na carte opposition. Au pont Kabila za na mbongo. Vous comprenez? Yem taza tête. Ako ko tia mbongo pour à détruire kaka opposition. Alors tous ça la pendant l'opposition soudé, to yeba ki ye ki nani. Vous comprenez? Wana to kolanda makambo wana. Mais bino bozo makamba pambala bazo distraire bino bozo ndiba yango. Vous comprenez? Net yo kana pena malamu. Tout ce qui est battu, MLC, IDPS, Baninga, Bandeko, tout le Congolais. Et si INC, tout le parti, Boto Sangana, ma société civile, tout ça, bon, mon côté, le quoi va valider président Félix. Alors le quoi va valider président Félix. Tout ce que président Félix, tout ce pour biso tout Sangana. Na motema bobo tongane na yebelié. Nous sommes nazo tokawa. Na plateau papa César na ba question na bino na motema malamu ngana bi président Félix so lelo ba cheye lelo mboke ko changer ozo comprendre poza azamu to motema malamu azamu to ayoka abatu na bi président Félix ndenge a fonctionnaka alors ndeto zaboye biso tungana mutetela pena nga mama nga mutetela président Félix amuluba poni na Holanda na landi bande ona batetela te poni mais na pona vanda kana ye na yebi kaza mutu soka za nango a respecta kama loba na ye soka lobi na ko sala boy alors ndeto zaboye botika makambo distraction wana ngai na 2006 na votam na landa mbemba ozo comprendre mais le long de tout ça va valider président Félix to landa président Félix to tika au moins na kati wana so to sangani idée bino ba no pesa pour président Félix ayoka ka makambo ba combattre idée pesa ba lobaka vous comprenez so ba lobby to sala boy to sali to sala boy to so to kena soulèvement ba combattre ba bois d'accord to kena soulèvement alors yo landa ki mbembo zaleka na idée pesa ou bien zaleka muta toujours de na idée mbapa ah zaleka na idée pesa au support au moins na moment où so to moni congolais à tête
pour longola Kabila tout ça toujours simana. Mais solution zanini donc pour na longola Kabila yo solution zanini il faut to kene na élection tina suka après to sale masolo après ali pas sera sera na élection à tour yo pour sera na élection à tour bas soulèvement populaire bazongi na Rwanda. Vous comprenez? Alors, net oza boye, toza soudé, botika babiloba loba, botika to sangana, to mona nakato kutana kato pesa, ba Kongo ba benga ngo kinzonzi. Il faut poser la biso ba kutana. Plan ya liboso to memie na élection, so qui m'a solé pessi mystique après plan B bimi ba solo. Plan B ba loba on a plateau te, wala to bombi. Vous comprenez? Ba yef sa ko plan B ba loba na plateau te. O bino bazo ke muto so benga na question yo tunanga plan so plan B ba ko loba ngote jamais pas ba contredire biso. Et ça le roi bolakisi technique na bino ba ko contredire technique na bino. Vous comprenez? Bango ba mayele, bango nde ba sa dictateur tout ina mukola suka abunda kaka. Vous comprenez? Ceux qui tous mayele te, tous na bolingo te, to kene avant aussi eloko tout bossa et simba bolingo. Et ça la kati na bino ndeto monde to za bo ndeto sa l'émission to stebe ke to sa l'émission oyo biso mibale et ko leka to bandela ba publicité ba Orlando biso. Vous comprenez? Ya on osenga na batuke bo pesa président Félix Chance bo landaye a simba. Ce bozo ba boya ko na non. Ngai na 2006 na za muta président Bemba na soutenir. Vous comprenez? Na soutenir na ndima pena ke alle kapo na changement ta on a mona mboka na ngai na lela. Vous comprenez? Et ça nga passi. Alors, ndebo abo botika bako finga na banini non. Lokola nzamba sungi biso et ça c'est Kabila reconnaître que Congolais mo za na tête wana pour Congolais azali mutu akoyoka na motema molamu soki to travailler pour mboka na biso za chantier. To linda ye, to landa ye to tika babilo o distraction o toujours sala oyo bako sarabino o diplôme o sala ki boye alembo lukuta. Vous comprenez? Donc il y a faux débat. Faux débat, batika makambo. Ok, allô? Allô? Oui, allô, papa César Ngati. Oui, bonjour, papa. Oui, bonjour. Mais ngai na za ko regretter nende kwa za ko loba o baza na plan B. IDP César na plan B te. Donc yo papa kashama kaka azo ili suswa? Oui, et d'ailleurs papa kashama. Donc mbesana ngai. Oui. Na za ko regretter nende kwa za ko loba ke IDP César na plan B. IDP César na plan B te. Et là, quand les Bossona nous IDPS, nous allons bâtir le loba en haut, qui est parti moko non violence. Ça, c'est un. Et de deux, Félix à loba en haut, tout ça, dans la vidéo, papa, c'est un gars qui est bon, archive, tout ça, dans la vidéo, oh, Félix, ça, c'est un loba qui est, oh, à coup de violence. Papa, non, Ozano Koutapo jamais au monde to saboy. Au comme au monde to jamais président Félix attire comme ça discours. Au monde to saboy, jamais président Félix attire comme ça discours que o bimandela na ya kutana ngai. Mukoloni. Alobango place nini? Ozo comprendre. Yebisanga lobango place nini yozo loba. O alobango place nini? Alors ça on tout na ba question, ya ko tout na question ya bolingo. Na moment où toza po total la question te que total ba faute ya mutu ko yo bimisa non. Bimisa na ba tout na ba question to za la soudé, to luka ndeni yo bimisa que ya ko posa ba question ko critiquer président Félix na plateau. Non mon monsieur. Toza na besoin to na besoin soudé. To na besoin to za bato lingana to ndeni to bimisa. Yo zo le discours du président Félix abi o ya ko bimana na balabala kutana ngai. Ye moko bimana balabala kutu ba na balabala. Alors si ko yo zo ba ke ya bimana na balabala. Oh, yo lo biko sa katumbise. Ok, mais papa Mora Koti Tchumbu Bakambi la lobby que plan B la gisite kaka violence plan B pesalem sous système asika kasi yo omoni yo lobby tout à l'heure osa katumbise ne katumbise na lobby na yo lobby osa katumbise comme un katumbise vous avez dirigé Lubumbashi 9 ans oh bosala na ngoni ozo comprendre alors tu retourne ma question moko toza na besoin imiter ya toza soudé alors quoi retourne ma question le kutate donc topé ma avant to clôturer émission na biso pas to comme na presque souka na émission na biso to kitisana nous bané parce que Guy Michel tombo ki tanga balobi makambwana to yo kalisusu quitter le pouvoir ya Olivier Chimanga allo to zongeli bino awa na kati ya plateau Tozalina Guy Michel Wanzo oyazo représenté UDPS donc Tozalina émission rendez-vous avec le patriote Oele Kaka
tous les samedis de 14h à 16h na MNG Radio en partenariat avec Club Boa Original. Donc émission Ezalaka en direct avec téléphone ouvert. Il est kaka na mngradio.com, na page Facebook, na live page Facebook, il y a César Ngadi na kanisi bolandi débat o ezalaki awa makasi na bato bazo benga biso tozo remercier bato bazo benga parce que ezalaka bien pe ko benga parce que tout le monde a soki to sali émission na suka tango to ko publier émission bato kaka bazo ko tia ba commentaire oh boye il fallait ko benga pe au tuni question na yo, donc invité à répondre yo na bo lenge nyoso tu oyo etangami à répondre parce que nandenka ya démocratie. Donc Guy Michaud wanzo nazo féliciter au susu na présence na yo à chaque fois oyaka ko sala émission parce que émission ezali peut faciliter mais on dit mara toujours ko sala Guy Michaud tomoni batebele babengi bazali contre kokende na élection mais batum susupe bazalaki pour avant mais siko batu nyo surtout ba moni po ndenge ba invalider batu ba moni ke élection wana ekozala pe malamu mingi te mais Guy Michaud wanzo poto sukisa ndenge nini okoki koloba pona ko convaincre batu babanga te bazala toujours sima ya mutu oyo ba validé donc tokoki koloba ya makasi ezali Félix Tshisekedi. Bon, ngai na websaka ba patriote congolais congolaises qui nde tozali awa biso tout na sima ya président Félix Tshisekedi. Pour nde tozabo ngande na ebeli ndenge na vandi na ye na ebeli ki aza mutu ayokaka pe a respecter ba parole na ye. Pe aza na souci ya mboka. Ozo comprendre. Pour nde tozabo ilo espérance nga na biki o ya za na ngote pa na ngai. Espérance nga na ngo aza na ngote pa na ngai zakaka ya koyiba na ya koboma na ya koteka mboka. Espérance na bité mais pona ko espérance pona ko linga mboka na ye aza na ngo makasi alinga mboka na ye fort. Ozo comprendre. Alors nde na zabo na lingi ki bozala biso tout za to soutenir ye akende liboso tous les ba partis tout ba invalider bango et kufelité nde tozaboye biso toza simana ye to pese chance abunda bitumba o so biso tout tozabo moko tokolonga itumbo toza nango mais soki to abo moko te pombo ba pese silaka mais soki lelo bozui bolongoli Kabila na pouvoir bolongoli système ba Rwanda wana etika la histoire toluka lokumu toluka mbongo te mais toluka lokumu ndeni to benga na ba Rwanda wana alors naza mingi olobeza te bon na sepeli mingi na papa César ndengo benga ngayo mo yebi biso bata président Félix to bundaka pona ye mais bato ya IDPS ou bien ya président Félix papa IDPS ali parti na biso patron IDPS c'est président Félix c'est lui le patron alors comprendre mais né toza pena donc yoza plus Félix Tshisekedi que IDPS toza bata IDPS papa biso to bata IDPS notre patron donc IDPS ils ont passé avant président non oui IDPS c'est yomobi parti à mon IDPS mais c'est patron pas notre patron c'est président Félix Tshisekedi yem dazako diriger biso na moment oyo parti za bien izana kimia to mbilo moto zo mona ba départ ezali susute ba nungu bato ba kinyo maîtrise tout na d'accord ne yo moko lo ba club wa d'accord IDPS ne d'accord tout ça kitoko vous assure que tout le monde est d'accord na IDPS tout le monde est d'accord so moni IDPS na le so moni lo nungu so moni ka mutena nungu yemo okima ozo comprendre pour puis bo moni ban etike so ba tiki bino bokoma bozana solidarité moko boye ya osaganate nde IDPS le to koma toza ban etike mais toza soudé so moni muta longo na IDPS ke moyibi ozo comprendre ne toza na présent na biso asa gentil na biso asa bien pesa so confiance yango tozo bundela ye place azali nzamba pambola e quoi na famille na bon merci. Ok, donc je pense que mon ya fin ya Guy Michaud wanzo a pesi donc alubi lisanga to zalakaka lisanga et puis bobangate IDPS ekomema Kabila tina suka et puis bokomona makambo mususu balobakango na miso batute mais bozala na confiance na IDPS par Félix Tshisekedi makambo nyoso tout
ekokende malamu. Donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo le 22 septembre 2018, rendez-vous avec le patriote oyo le kaka samedi nyoso tout ozongelaki. Donc samedi à liboso oyo ya rentrée tozwaki candidat oyo parti oyo candidat nango atikali na course ya présidentielle. Samedi koya tokuluka tozwa pe moko ya Mbemba, tokuluka pe tozwa ya Katumbi, tozwa pe ya Failu po ba expliquer biso stratégie ya ndenge nini bango bazali invalider ceux qui bazali ko soutenir mutu oyo atikali na course. Donc toko se retrouver samedi prochain, toujours même chaîne, même heure. Donc bo zangate boko yoka publicité à partir à mercredi muto toko yamba na émission oyo koya. Donc to sengi na bino vos émissions ezapo na bino ceux qui bozana ba message ba communiquer ya ko pesa bo zangate botindela nga yango na ko passer yango. Donc émission ezali po na bino, il faut ko réagir ceux qui oza na d'accord te na mutu azoleka na plateau ou bengi biso bomoni ndenge bato ba réagir awa ezalaki discussion moko kaka ya makambo mboka ezali na ndenge ya méchanté ou bien na ndenge ya mabete ezali kaka na ndenge ya biso na biso ba na mboka. Donc c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi et nous allons nous retrouver samedi prochain, donc samedi 29, même heure, même fréquence. Donc d'ici là, portez-vous bien et à samedi prochain. Tout le monde est d'accord. Avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo exaté. Pour pas la biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, Sepela TV. Original.